Voilà, fidèle internaute, c'est le plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kunux et à travers votre site préféré www.ehpmedia.com. Je dis www.ehpmedia.com, l'entreprise privée de Monsieur Edo Amani. Ramani Kota, trop puissant, plus que la puissance elle-même. Motemaya GH. Merci beaucoup, fidèle internaute. C'était moi à la présentation, votre humble serviteur, moi, Mbalu Akonda Oungay. À la présentation, marche avec Medi autrement dit Dizamat, la racine pivotante, la grande marque, leader des orphelins, le roi Salomon, le 5e VA, le maréchal de la presse. Merci, j'étais, je suis et je resterai toujours Dizamat. Tout ça, trésor Ndinga. Boni, papa. Ouais, ça va, les maréchals, ça va. Bazo Lukayo Minga. Nazali. Naza. Montenga Yunaï, Nazali. Trésor Ndinga. Sokolobi Ozali. Lelo oyo poto bazota la obalingaka yo opesa ba position so bazo yo wapi pour place bana ko mono ba mona osu si bazonga yi ba luga na yebela ngonga mamto sala bazonga wana yebela ngonga donc voilà bana poto ba yebi iska bazonga ba yebi ngana na raja ko to wana ba yebi ko bazonga na za vraiment nazali tango solo ba yebela ngonga ozo nana yebela ngonga ngamo na yebeli ngonga parce que non ça la Marcy single titre na ngoza yebela ngonga yango no sa yebela ngonga kata quartier latin na kata Kofi central na Kofi central te mais na toujours na quartier latin mais non sa yebela ngonga part tozo comprendre tozo ozo même biso likolo ozo ko isabiso ça na biso mo clair tant ozo ba na Kofi central te ozo salon quelque part puis na ma question te déjà à la base voilà chance yebi déjà voilà mais so nga o répondre nga so neti o arachebi notes siko chebino za gaillard mais mo monika ki chebiso par rapport à âge dans un mois studio na yo studio yo quand on va remettre la paire tour te bon voilà c'est que le moins na oti pour mingi za la rasi ba bengani yo na studio zo ngana pa na pale yo ngana ko lo bateki na quartier latin ngana tani mateko na ganga ka quadra gora na simba via simisanga ba faire na ko décevoir viete na quartier latin mais non ça la yebela ngonga wana ozo kosa pour na minute au trésor nzinga na limité oko beta tour te na quartier latin bi pour na nini trésor nzinga ko beta tour te balobi ça va faire moza fou te balobi kaka yo ko kende ozo baka na ba plan ya vie ba plan ni na baki ya vie plan ya vie na baki ba momi on a beau te fait quoi de momi c'est-à-dire moi ba danseuse oyo ça na ba bleu ba danseuse ba ndeko na ngai ba yede vie na bango ni na autorisation ya vérité viaza vérité au monde to tanga na ba chike okoza ta mususu yuza makasi na mathématiques mususu makasi na français là singa na makasi na mathématiques so apetcho na basi ba ina ninga français ba ya to sala devoir pour makambo ke liboso siko mabeneza mabezate te siko très ndinga le problème est que ba o nyoso ba longo pa ya vie o basé pas vérité ba kenda ça par contre na ndenge na bon yosko bi moi différent parce que yo nako baka ba danseuse o ene na linga mona te ozu yango de po ba yoka ki ba danseuse baza ba danseuse ya quartier latin ngana misa quartier latin ça mabete ba ko edende kona bango beza est-ce que obi déjà que o bandi de ya ko zo ba tak ya ba porte-parole ya quartier latin est-ce que o yebi yango déjà merveille rambo ala frère na ngai na ndimite ke vera mo do tsindai yemoka ka ta mso amunga ga ngizala ka zo finga na yi mais c'est mon frère ngala ko landa rambo te poza ndeko na nga zo kapana ndeko na zo tumba yo zo ndeko na ngote ngapi moninga ba propre ndeko na ngapi na ba papa mama moko ba tumba nga dejo kutana Magison voilà nzinga boy ndenge nini boy ya te ke so ndeko na yo usali fo andi maka ko ndeko na yo kapana Rambo ton sous selon y a na salifo mais na salifo te ba danseuse wana en tout cas ti mongo ton ayaka chenga ayaka na copain na yi ki fa bina il faut te absinga bina bon ba cho popé ba bina nga gratuitement vous comprenez donc voilà oyebi crime o bete pas Fabregas balobi soki musicien soki olingi motambunda zoa olingi muta drum zoa mais ya linga nini kaka ba danser si oyo zo so ba na mo ande peut-être ngoke ko zo ta mutambunda yo préféré ba danser yoga déjà o lobiana obina na bwa kyango bete mais pas Fablo abwa kala onan nenge pesi da moto déjà o loba ko de teto yebi yango déjà moto et pesi déjà on a tingana na yo kyango te fona sa de fora yo gango merveille ba kiriku si ba takaki déjà ye po ba bi ke za intérêt ya bango ba sali da retour c'est-à-dire que yo simbisco kaka ba danser ngana tingana yebi ke Fabregas akoki jamais ko manquer V quadre
Kuna yebi oyo vi ko da sala pour na fabrication ngana yebi ngana muta kati muta suks comprendre donc yo o ko sele makamu ya bogine ka clean na ye comprendre ngo donc voilà so ngana ko sele makamu nenge nini bato quartier la te ba ko taker mbala mo ba song seli c'est-à-dire ça mona Congo na biso bona ko ke na ba détail te ba leader rebelle balinga peka ba danser na bango na ndenge ki ngoso balité parce que bana basi baza ba être mo faible, il faut protéger bango vous comprendre et ya te que mutelinga ba danser si alinga ba danser c'est mieux c'est que alinga ba maman aza muta banzeli ça va comprendre ba maman yo pe ba oui faut alinga ba maman mutabota yesu alinga pe ba danser mingi oh ninga ba danser c'est nini baza ba truka biso nalinga ba musicien nalinga ba danser on peut parler ba maman baza bana basi il faut que l'on ba danser baza bana basi lokola basi nyoso. Vous comprenez? Donc, si tu peux ligner bango promettre, vous comprenez? Ma belle en côté. Bon, ça va problème mais à ta baki na ya place ça là yo na problème ya na ngote. Na baki te ba ko yede ngai. Wasi ke ba ko songa sukuna. Ba songa te poani. Ba tu ba ko yede ngai ba songa te poani. Ene c'est pas bête. Est-ce que ba leki na TV ba fingi ba pechona? Yo o sengela ki bango pa ya nani? Ba sa ba majeur. Problème ngai yango wana. Moni se zo dépendre na quartier là te. Moni ngai nga na umeli mingi na poto papa. Si moi na komi majeur. Il comme à l'isolo na yena maman après ça kena yi suba avec kena ndenge na ye maman après ça doit kanga yi tout parent parce que comme dans majeur même l'été yebi ki moi on majeur déjà à réfléchir ndenge monter na mineur ba petro ba danser ba za ba majeur tonton ba yeki shenga eta ki ba majeur ben ça il faut obina nga kuna mona ngo grâce obina ça danser za quartier latin ah papa c'est grâce bon beau pour danser on a vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que na ligne trésor ndinga ozong sabiso moi quartier latin a plus o mema biso na moi kisika o yezo ya. So na ngaming to bitanzo kisika nanu. Kisika nanu. Te ngaling o moi na 5 quartier te po nini. Peut-être o côté siko azonga mbala moko. Papa, to yezo ke quartier latin. Ikembex. Te, yasa likolo, yasa la se. Te, yasa se. Quadra na Simba. Badada, ba mama, badada, sikoyo, bilogo nyonso na se. Merci. Ok. Zongisa biso na temps normal. Oh ma belle, yeah ma belle, oh, elle est vraiment belle. Nico Mogonzi, Irene Mokabila, Bano yo bamilia kinandoto, balamuki na tongo bayo kinzala, po bamilie lake, yolo matondo bayo kinzala ma belle, elle est vraiment belle. Sambela ndego, sambela. Kolo lelele nanyoso na sali ah nanyoso na sala bakamati bilokwa mikolo bapesa na mwana woya shege bebe wawa bebe wawa bebe se James Mamadou Warisho simbanga ina nzoto yaya ah ba mama balinga kaboye sirebe ngwalinga kaboye mutu yaya nzambe ya file suka mutu Quadra Bijou Mateta Salomo Bwangie ba mama balinga kaboye Mashe Kunde alinga kaboye Quadra nakomi naposa komona mwana namona mwane nakomi naposa komona mwana kasi na memele nini oh no no na memele nini nema biso lo asika evimbeli godoyo simbanga godoyo evimbeli godoyo mama kumbe. Merci beaucoup, merci. Yaso blo na betaki na quartier latin. To ke na bango vite fait na biloko siko ya. Ok blo moso boaka autant ba komba papa chéri, ba kombo ya ora. Reconnaissance ba cadeau, mun ba trouver papa chéri. Il faut biso ba petit na bango to reconnaître bango. Ce qu'on peut boaki de leur fournir un système impang ya.
Penso naza mpangi aza vie na biso asala makama minene na bwa ki bona kipangi te na che vie na makambo ya reconnaissance ba cadeau po aza lourd na mboka zo comprendre faut ba vérité buga nderi kuniuma buga nderi kuniuma soki nezala gyata Jésus mena la mwisa misa moyo soki ngai nzambe na sekwisa papa wemba kingeseri buganderi kuna vandi na mboka tata nzamba yebi fwegale mulutu mena Kongo dotikala na kwadra kura oh ngai nalinga kabina dama bana mezo mere bondi makawera sone kolo lelele na nyonso na sala alebeta sete na libaya bijuma teta makisone na kindindi presa mungenga beta yango yo zile zinda kitoko na yo ezotelemisa mbwa matoi elenge ale chilengi ale chilengi beta sete na libaya ta Pablo Dozonko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Namuni, au salé le mot bien. Baki ça bien. Déjà, là on sonne na bimité maintenant ils ont bête d'état bat ba se pernango et salé on ni tant on est bimité mais au bête si bat ba se pernango déjà. Ah, malobaka nzambe merci. Et là wa kitoko. Moni nzete e banda ko be banase. Nda ko be banda ko be banase. Donc, on a ce que les gens savent, c'est comment le courant va. Donc, voilà. Merci beaucoup, Trésor Nzinga. Merci vraiment de nous citer. La monine de Onanga Birasa Liboso Place Soala Soda. Merci beaucoup. Trésor Nzinga, na habité Biloko O Nestoyoki. Ba fan na yo obalingara yo d'abord na ba mélomane obalingara la bonne musique ba reçoit un ka ba consommer au camp. Normalement ngana zo nga poto d'ici là yunde yango na ka ne ba misa mikanda oyo pasi le musique comment il faut que toujours poto qui ça moi Amérique comprendre ndenge na se pesa ba ki ça fona ki bosse ça ba Paris Bruxelles ba Suisse ba pe na na kanda na odet. Bon, on a kenda kaka, na kenda. Non, on a kenda kaka. Na kuso mkanda na émission te mena kenda. Yo po abanga bino bokese, bino amise bokana bikanda babanga rabino. Omoni peso na passeport na ba visa belé, ba mona ko kimate, soko senga ba pesa la bango. Adia na kaka. Vous comprenez? Yango normalement mi-juin, avant mi-juin déjà affiché au bima et ko annoncer reconnaissance ba cadeau. Voilà. Mokonzi nangai na oyo sala po na ngai mokolo anniversaire na yo na komemela yo bakado mokonza lingaka bakado bomemela ye mama zwa bakado merci beaucoup. Merci Yoba s'il te plaît. Tout la bien. Ceux qui bakado eza ebele to lo banini. To ko memela ye bakado. Si na ngoti. Yango ça va ngapena yo ndingo yo lobi wana mais. Na yo ndingo lobi wana. Merci beaucoup maman. Ngai na oyo sala po na ngai mokolo anniversaire na yo na ko memela yo bakado. Lokolo lingaka bakado. Mokonzalela bakado. Les soins bakado. Na yo wana ne bakado kasi do. Na yo wana kado. Do na yo ne wana ne. Kasi te soins bakado. Eza reconnaissance bakado. Omoni do wana trop. Omoni prendre nini? Eza na makam mususu mara elle makam mususu ke muta sala babola mwebele. Il faut azo bakado ebele. Merci beaucoup Trésor Nzinga. Peut-être dernière question pour nous citer. Dans cette émission, nous avons un animateur rebelle. Merci. Ma pipo. Ce qu'on a point Trésor Nzinga, bien pour notre Trésor Nzinga. C'est pourquoi. Ça yanga ya palais. Mon eti Bercy, wana na yanga ya palais. Papa, no yanga pena yanda, ma pipo yanga ya palais. Animateur rebelle mon na basa pena ya palais. Pour avant
tant que on boit avec là déjà bamasa bamasa obaza le bazala raté tant na kepo to na sima babimi tellement baza reconnaissant baza ba grand animateur mboka oyo babini saka mais ba kolubaka bien ngai parce que na sala bon mabete donc voilà et salon neni tango au palais quand quartier latin abo ya rabino ataka de pointe abo ya rabino ataka ko boya te po ya bieza masa na ataka animateur akala omoni na boya ndumba yem da tika ngona quartier latin po jo boka ngo ataka c'est un frère ye ngana limite ya ko boya avant ko sele makambo ngana na po ye na liaka na ye abo ya rabino ça c'est que animateur epelé abo ya ka oya soka te animateur abo ya ka neti nga sikoyo nongana na tala te na mona pete na ko ndima te ataka c'est mon frère voilà. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin na habité contact na yo on a besoin na yo on a besoin ba yo kan album na yo bazwa ngai na 081 84 27 27 1 bazwa nga moko na chombo to sola kitoko je zapepele. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na remercier Kaka moi mobolo ya kitoko oya za na Belgique Indrik Mawete motema ya Karine Mawete ba na Belgique na pesi bino mbote l'incontournable Indrik Mawete na pesi mbote na grande sœur na yo propre Clara Mawete motema ya Fonte on en Hollande na pesi bino mbote. Pourquoi pas remercier toute la grande famille Amani partout dans le monde bozalara surtout monsieur Do Amani. Merci beaucoup na été donner message na yo message vous la reconnaissance ba cadeau. Donc, il va la fois. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission grâce à Dédé. Vraiment, Dédé Miango, na évité moi, va combo comme la souka. Combo nanga boyka nanzenze. Na pesiba na tout Angola. Les prêtres nanga moi na quartier na biso vie nanga velu mbaka. Isabelle Kwama wana bebe mbote ya trop. Mbote na bana tout poto batu ba Holanda biso siko na palenga di Kembers chanteur de charme ba yebi na bango. Na pesiba mbote nanga la masalanga Salomo Bwangi Christian Mbika ambassadeur libanais Paris. Robin au Paris, ma gloire. Na pesi Gaël Bappé qui est Nanverse, Mbote à trop, pas tout soda beauté suprême. Merci beaucoup. Moi de personnes. Ouais, oh mon tambonda beta étoile d'état, Olivier Mbonda, yo kambonda yeyo. Hein? Oh yo kaba miti. Kambonda. Ouais, beta. Yo ka bilo on a beta. Kata makambo e faire olingonde nini tezonzi ko ça faire olingonde. Merci beaucoup. Merci. Mbote na bana tu à Paris, mbote na na patu soda, mbote na ngai na bana tu à Kin, bosse la reconnaissance ba cadeau so ya Titi Solo yeyo. Solange na Belgique, ser nanga azolanda, site makasa ngo ming Holanda ni site vraiment. Merci. C'est Olivador Abenda Nkombo mwana Kikwiti mbota tona Angola yakala la makanisi yanda yozala Sadam Ndenga na Paris ya Didier Ndenga venanga patu soda mbota to ade bala mama na Daniela Chanel Ndenga Joël Ndenga B13. Merci beaucoup, c'était votre humble serviteur. Marche avec Mbedi Dizamatch, la racine pivotante, la grande marque, leader des orphelins, le roi Salomon, le 3 fois ligue, le 5e VR, le maréchal de la poste. Je suis et je resterai toujours Dizamatch. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Merci.